benga mimi za komona ye. Nayebi komona te. Nayebi yango. Nayebi yango déjà kaka mutu soka zo linga mi pesa ba importance ko. Faut ba quand on n'a pas non. Quand on n'a pas assez d'arguments pour nous convaincre parce que quand on est intelligent, on convainc par des vrais arguments. On ne vient pas critiquer les gens ou quoi que ce soit. Quand on reçoit l'analyse oyo et reçoit la gena critiquer oyo. Na koloba yango proprement et bien. Tant yo zo loba na mutu, oza mukala, ezo finga. Il y a fini était tant yo bisa mutu que yo oza mukala sila. Ça veut dire quoi? Au fini à 100 manières, à 100 personnalités. À comment mukala sila, za mukala sila. Ce qui a mis place à mingi kuna. Il faut comprendre que kuna makambo bazo salela ye na lolenge esengeli. Après tant roya dans bazong c'est le zoyo le loyo lo bakeno, yende muta s'agiter parce que mimi ka ba s'agiter. Mimi ka ba même pas 5 minutes pour la lobela di kamuna. Même pas 3 minutes. 1 minute seulement. Dans une commission. Agitation, c'est l'émission à combien d'heures avant d'aller pour nous. Aïe bien, il vous avez confirmé les choses. Et vers $100, pas plus. Alors, yo finga qui mouti. A finga qui tanga zoba na finga qui tanga analyse la analyse. Tant que fingi muta mukala, et ko finga yi. Mutu na respect na ye na personnalité, les fois ya raison c'est là. Tanga o manquer parti melanga, petit malinga sala ni. Parti melanga ne muta sala ka analyse. Yes ko ko finga yi. Abi parti flou. Avec des caméras de téléphone, il y a clair. Il y a ça clair. Il y a Jaël Show, hein. Na tuna Jaël Show ta ba komi na photo ba tout ani simon na moi c'est la première Jaël Show ba la photo ba la vidéo hier Jaël Show na maman Nana. Non, mais Jaël Show, mais ce que tu fais aux autres là, c'est pas normal. Tout le monde a écouté, c'est tout à fait sérieux. Voilà que ça m'a vidéo moko mimika bongo atikala ko chrétien na ye na famille na bango mobimba to mutu moko eza wapi ezala raté mimika bongo avani na paisement calmement et pas na ye yo ye obani koloba na ye ka mukala si l'insulté dans le pona bien ya koloba peneza et loko na ye ko comprendre eza que bato moko bangi ba monopoliser musala oyo ya théâtre bazoki yango bakangi yango liboke moko on dirait ilongi wana ka ndeko bazalaka na film mais même ça ko ya na ouverture d'esprit moko ya na équipe moko na maman na ouverture d'esprit sanga maman basimise ata komi maman mukolo lelo mwana na leki ata na tombe ako se retourner voilà ah bien si là on comprend on sait que c'est le et ce qui fait monter même c'est parce que aza na ouverture d'esprit azo reconnaître talent ya batu mususu na kata musala ayango azo reconnaître pe Michou oye lobby a commis film a tché a nié beta mais tout nanga siko ba na mususu ya ba côté mususu bazala ki ba komani ata gag Michou ba finga mami wata ebe jouer te ma commis film même ça septembre et puis ça dit combien de et petit bango ba kao de ta ko génie anemba za génie anemba na RTL na ba ngo ngana lega na génie anemba ya lega concours ba nani oh mais non ba ko mboko yo ozo pesa ba mususu ba pouvoir au moins za ko nanga mais on va passer pouvoir on va mériter l'autre et il y a pas fois de benga nanga on ça c'est interroger à joie ngana na ça c'est interroger à 10 sur 10 photo le baka mayele photo le baka mayele faut passer interro aujourd'hui passer ici dicté aujourd'hui passer ici français oral on dit ici que tu sais développer des idées parler français comme un perroquet ne veut pas dire que tu es intelligent. Voilà, vous êtes nombreux en train de suivre Falon Teti la télévision ainsi que MK et Okani Télévision. Bienvenue au sein de votre émission. Nous sommes ensemble. Avec vous, nous formulons une équipe au grand complet. Bienvenue dans notre univers de l'information. Nous sommes là avec votre M de servante MK comme je viens de vous annoncer. Tobet apena masola d'actualité sans pour autant que tombe la star Nabiso. Kotombo la star na biso eza mambo eleka ki karaté tombo la star na mbongo tout la kotombo la star na biso eza aussi faire la promotion. Nous avons choisi les camps de soutenir l'artiste ici la Bisalou parce que ça choix auto sala na ba média na biso kolobela ye kotombo la ye parce que ça tellement artiste ya munene a aussi la fierté ya mboka. Nous allons parler d'elle aussi to lokota penza ba actualité belé concernant les artistes et comédiens quand ndenge zalaka na cadre ya analyse intelligent télévision. Voilà, abonnez-vous massivement sur Falon Teti la télévision, MK Télévision aussi. Voyez belé bo sangana surtout bo ça raté ko cliquer la cloche il y a notification pour qu'à chaque instant oyo actualité ko zalara. Bon on rappelle ko yambango sans oublier tout ça en terrain
côté ya maman na biso Enis Manyanga, maman Véro Manyanga, babungisi maman biologique, maman oyo aboti bango, babungisi ye, nde toyaki penza awa na cadre ya famille. Et je pense que si tout va bien, bon, on a penza ba image, nde to suki wana te. Biso bisika to kutanaka, il faut venir, moi, actualité moko kota esaka pena moi bien, MK, nous sommes ensemble avec elle. Tobani na repé so mbote, bonne santé. Santé, ça va. Moi, grippe caca. Biso nyonso. Faut ba yoka quand même moi voir. Vraiment. Amen. Bonne mwana. Très bien, nzamba aussi. Amen. Voilà. Nous sommes là, maman Enis Manyanga, maman Véro Manyanga, la famille Manyanga, bref, babungisi maman, moi liloba. Bon, eloko na ko loba kaka eza pasi. Ya pena pasi, ça la monter ma pasi na cache. Comme on a combien celle qui nous bénit souvent, yeyo azo souffrir les lots. Bah wana famille Manyanga déjà famille ezali parmi ba famille de bénir biso na RDC. Alors comment la banque perdre maman na bango nga esalinga pasi parce que pour la petite histoire, tu as dit que maman Enis Manyanga na maman na bango ba uti banda bo mwana papa bango atika bango bala mike. Maman a bundani na bana oti ba koli siko nde bana ba plein ko pesa maman na bango esenge. Maman atiki bango na yebi que ça passe makati parce que maman oyo azali parmi ba servantes de Dieu ya munene na mboka oyo. Surtout tango yebi côté ba fanda ba yebi que c'est une maman qui a vraiment servi Dieu à la kiti peka ba ane ndela nzambe tala lelo. Mais à combattre le bon combat, yango tozo na isengo. O tebi ke tika ke ya ke tika malamu. Asali musala na ye malamu pa ke na bopemi ya solo, o ya bana nzambe ya solo et atikeli kaka pona libota na ete matikeli famille chrétienne mobimba. Atikeli mokili mobimba, lipamboli ezali ba voix ya bana ne pe musala ya bana na ye, ba misusu ba prophète, ba misusu ba zemela biso nzela lo yembo, tozo pambo madame. On dit merci et que Dieu accueille son âme. Elle a combattu le bon combat. Maman, reposez-vous en paix sérieusement parce que c'est une mission à ma café. Vraiment. Voilà, ezaki bongo maloba ya MK face ya famille Manyanga. En tout cas, te présenter ma condoléance na famille Mobimba, surtout maman Véro Manyanga aussi. Maman Enis Manyanga, ba Manyanga nyonso vraiment te présenter ma condoléance. Vraiment. Maman, si la bisalou aigle, parlons de notre produit, combat na yo, combat na nga. O to ebi biso nyonso. Sans ignorer, Yaya. Sans ignorer. Vraiment. Tomoni awa na le zabakou de SBC la bisalou. Na film oyo ezokota ake osekuse na biso simise oyo bato babosanaki. Tomoni SB amemeli biso ba awa bato moko bauti nulle part. Tango bato balobaki ke SB otikala ye moko me bato bakosekwa kaka mosala ezosalema bato bakondima yango. Moi impression na yo par rapport ya bilongi okoyaka o SB akomemaka bamisusu toyebaki te mpe bamisusu bandeko babwakisa batiaka susu kate SB aye kolokota bango mpe asimi bandeko na ye na loboko atomboli bango. Vraiment excusez-moi nani mpona grippe ya koloba pene eza eloko na ye kocomprendre eza ke bato moko bangi bamonopolize mosala oyo ya théâtre bazwaki yango bakangi yango liboke moko on dirait bilongi wana kaka nde mpo bazalaka na film. Mais même ça y a une ouverture d'esprit, il y a une équipe qui a maman na ouverture d'esprit. Na lo bango na émission on a ça qui na lobby. Na vie pour que musika, il faut s'associer na bato na même vision que. Tu peux avoir une vision. Mais ce qu'on a bato pour accompagner la vision on a tes affaires. Il y a on a faut la sélection. Il y a bato bazo accompagner. Parce que pour que ton idée prenne vie, il faut bato bazo comprendre, ba compte na ma qualité. So na vendre banyo loba. Pendant na personne c'est loko connaître loko, yo do komi. Parce que tu dois connecter dans l'esprit. Et moi, j'ai béni l'équipe SB parce que Baza Penza n'a qu'à qui penait à vivre à mer. Et ça fait que, et puis les sous-sous, n'a qu'à qui a vision, il faut une apport payer à Baninga, n'a qu'à qui a vision, n'a pas même musique. Mais ce qu'on a correction, yoka no yebi, yoka no koma, yoka te, dans la ningonate. Na vie, mutakoka, zalarate, y'a na domaine nion, c'est pour ça la moussala. Si tu ne sais pas recevoir aussi des autres, ok, musika te. Et je bénis même pour la ouverture d'esprit, il y a échange, il y a équipe, et aussi, on a besoin de déboulonnement, même si on a déboulonné, système, il y a théâtre, qui tout le monde connaît un droit. Il faut que on a bilongi na so kama jouer papa yeka kanda za la rawana. So va jouer moi na yeka kanda za la. Même ça y a un système que
bato nyonso participer. L'essentiel c'est un talent. Une fois que tu as ton talent, c'est fini, tu vas faire le jeu. Et yango moni e pesa ba résultat zo pesa kitoko e simba mokili mobimba. Yebisanga mama basi misé, ata komi mama mukolo lelo. Mwana na leki, ata na tombe à se retourner. Voilà. Ah bien, si là. Vous comprenez? On sait que c'est le si là zo retourner mitema ya bato. Auta ko sekusa ya dadi bikambala awa. Mwana dadi bana dadi kata batali bayoki eloko moko boy. Ota na histoire azo sala, azo linga honneur ezalaka kaka ye te mutu ya mokili nzambe alobi bakabolaka lokumu na ye na mutu te. Il faut comprendre qu'en tant que humain il faut oyeba ke bato nyonso faut pesa bango place na bango po eza important parce que nzambe akoki kokitisa nyonso kaka na mutu na yo te po yo bakumisaka ka yo yo ka nde ka yo ka yo olingi lokumu mingi nzambe alinga bon ta osala nini akokitisa yo. Et ce qui fait monter même c'est parce que aza na ouverture d'esprit azo reconnaître talent ya bato mosusu na kati ya mosala yango azo reconnaître mpe michu oyo aye lobi akomi filme atie animi ebeta mais tout nanga sikoyo bana mosusu ya bakote mosusu bazalaka ti bakoma nini ata gag michu oyo bafingaka mami wata ebe ojoue te makomi filme mame sa septembre et puis esali combien de vues ebeti bango bakao debu yo moto olobi okoma tro ndeni mwana moko ayeka alobi akomi kaka moko yaloka bapesi mwana uti maternel akoti primaire ayebi kokoma koleka mwa licencié totala ekole otanga oto vérifie ekole nini otanga totala ekole otanga mk yokani télévision mbutu mbutu na ye yebisa wana ye entre nous naye natia nanu bongo nayebi te biso balobeli to mpe bapandisango nayebi te maloba na biso ekomi kodivise baartiste comédien to ndenge nini tomoni ndeko na biso moko alali alamuki aindexe mimika bongo soki babengi na bachaine mosusu apesaka sur le meilleur te akoma plus penchant na sb kuna nde bisika mpena basekestra ye asali étude na ye asali analyse na ye etant que mopandisango amoni asali constant oyo bandeko mingi ya théâtre basala te me ye asali yango abimisi ke mimika bongo soki batie ye na sb apesaka le meilleur soki akeba kote mosusu apesaka isu le meilleur te ntango anyati ndika mimika bongo mpe akangi monoko te wana toke maleme to bananga na partie na analyse bidon voilà moi j'ai toujours dit très bidon mayele partie na osaseli interroge okapi maloba mabe te okoza moto mayele fo basala concours ya bato mayele yo soki ozwi génie ya nere baassista ngako nakenda génie ya nere ntango génie ya nere ezala génie ya nere na rtn nga nalega na génie ya nere ya lega na concours ya banani mais non omoni mboka oyo ozopesa bato mosusu bapouvoir omoi eza lokola nanga bato bapesa pouvoir baomérite eloti oyebela fo bando benge nanga osalisa intero te azwa ngai na nasalisa intero te azwi 10 sur 10 po tolobaka mayele po tolobaka oza mayele po basalisa intero ozwi basalisi yo dicté ozwi basalisi yo français oral ondimisisi biso que tu sais développer des idées parler français comme un perroquet ne veut pas dire que tu es intelligent. Parce que moi, je suis école français. Je suis chaque jour à l'Obango. En France, je suis là pour mais il parle un bon français parce que c'est sa langue. Mais cela ne veut pas dire qu'il est intelligent. Tu es au rejoint zéro d'interrogation. Dans français, nous sommes comme une carte, nous sommes zéro. Parce que nous sommes comme tu es hors sujet. Mais tu es hors sujet. Il y a une analyse, hors sujet. Tant on le dit que mimika bongo apesaka meilleur d'elle na SB que ni demandez-vous d'abord vous la recevez en qualité de qui pour moi il a fait rôle nini ya na tuza to yo koma wana to que mama zama na biso que na ye de santé bandi makamno te bandi ba bonga makaka on a ye pena pe mutu pena fait bouger bango mimika bongo ninga zana so apesaka meilleur d'elle vous la recevez en qualité de qui nga na ye pa na yo salon na moni ozwi kopo opesa moto adi boma mai opesi nga mai nga na kozala à l'aise na yo nayebi ke la professionnel comme je suis très professionnel je vais faire mon travail na kose limiter na cadre moko boye na koleka cadre wana te bofutaka ye combien botiaka ye à l'aise mais kuna toyoka bafuta na enveloppe na enveloppe eya programme tenga mpe ata sikoyo donc omona mariage tenga nazala na camarade nanga asala fête na ye anniversaire ngamu na ye toyodebale bakado
tala enveloppe moko tomonaki ya kati tofongoli na kati 1000 francs nalembi mbamo amoni cadeau moko bambale basisi papier hygiénique bapake big papier hygiénique balingeli ye nayebi te so moto alokaki sango ke ye akendaka nzongo mingi yango asombelaki yango 10. Imaginez un peu la suite. Donc ça arrive. Ce n'est pas emballage, c'est le contenu et le robot. On se comprend. C'est ça. Qu'est-ce que ça contient? Beaucoup de ramini nini, bochaka ye na rôle nini, bosali sakaye nini, comme vous la recevez en qualité de qui? Ceux qui vont monique moninga kuna ofungo mabie boke ende botu na mayele. Nini ah bosali la kaye bien beau. Pour mutu musu ko ozala na ye, ana atondi ba talent. Mais bino siko nde bobi ko sali la ye, c'est ça. Bote na place oyo akoko yeba ko se déployer te. Bolinga sala nini? Mimi akutani na ye na sila, ba na même level. Et puis le baron que sila zalaka idole na ye. Mama nakutana na idole na ngai. Mbala moko tokobeta makambo dada parce que toana ba sans show ya ndenge moko. Surtout na Timba Enzuzi, la chef de Timba Enzuzi. Yo siko ba ko na mutu ngolela kaka. Mimi ka bonga lela te. Mimi ka bonga za muta moto. Bazo tena mutu banana. Ya la mutu ba shock, ba difficulté na kata ya théâtre. Ba pièce ndenge sila ka bongo. Zela kasi. Mukolo oyo kozala au meni moi diamba. Comme ça ko sanya mimi. Toi qu'est-ce que ça va donner? Mais laissez l'enfant des gens vivre, faire son travail, elle fait. Mimika bongo na kichasa o muta ko tellement lo bakimika mo ebi o jouer ta ate. Tout ça sérieux. Non, elle a fait le lobby tant yo lobby a yebi ko jouer te to yo ke lo mo babi poto kutu bakenda ki. Parti nini oyo déjà ya spectacle mimika bongo sali o bakati on internet, c'est-à-dire même des ba mema qui na poto ami pesika le meilleur te. Donc ami pesika le meilleur pe la poto te ayo pesika la S. C'est ba ta poto pe ba classer ki mabe, c'est que to lo ba bongo. Mais tout ça peine sérieux. Mimi comme on a poto un spectacle mba morote. A que plusieurs fois. Et puis a OK sous. Si ko yo pelanga na bengi na poto na futi billet na nga o yé pour la spectacle na jouer bien tout. O zongi na bengi li sous. Na bengi 3 fois. Na ba rosi ya kukel ba obenga ba takili kili ba obenga kaka. Donc wana nga mimi osaka nini? Osaka bien kate. Aboni boli boma bo yé ko mutu ba benga ka ye na makambo afali po ba zongi sesi. Azoka te poani. Omoni mutasa musama beza ye. Parce que ce qui est la bengi c'est le quoi chroniqueur au hier ça musa ça qui toko est-ce que la rosa ko bengi so jamais musa ni ya sala ta bengi ça na makambo fali kuna ngena sala musa ni ai boloba ata direct ya ni ngako kata msambruya to mone lote ana maele ya ah mama tika ko ba bongo na so dawa ya ko répondre yo moni mimika bongo nda suki ya na ko na chantier nde bimi ba mimika bongo la na chantier. Mais c'est normal ko finga mutu tatele matuto batala oyoki kuna te ba tout droit te na ndenge nini ngana oloba to olobela ba talent awa passer mimika bongo c'est tout à fait normal ya na passer ni ya la na château na villa ya la villa na château yango mimika bongo faut pas loba chacun de nous d'ailleurs moi si le quoi mimika bongo c'est une femme battante à féliciter d'ailleurs à très féliciter sur la na chantier o ba filmaka et le comme place à comme c'est une femme à féliciter. Bango ba jeune fille ba à part kindumani ba osala ya po yena mimika bongo ye aller qui papa mimika bongo mais mimika bongo malgré son âge elle s'est battue jusqu'à arriver là où elle est arrivée place mimika bongo a komi ya la wapi abi mimika bongo ba sangsela ke mbongo ba fuite lenda ko ba sangsela ke mbongo te ba sangsela ba mbongo ba taba ba fali ba fuite ba pisa ba garantie alors mais non quand même soyons sérieux quand même et elle a déjà fait quoi comment ya za bien za mutuka na aza ba nani na ngala bana mutu so mutuka lelo te ya te po sikoni na jana makulu bana so mutuka lelo te na ba preuve na ba vidéo na ba biloko nyonso ezali ngala ndoke so 3 mituka na nzela ba kongo na ozonga nango 3 na tanya o mulongo ezoya na ngala ba to bazala ba chauffeur na ngati leo bazalaka mayangi pichu mayangi na pesi mbote meilleur chauffeur na nga papa Ambroise na pesi mbote na ba chauffeur kili vous comprendre. Et puis je n'avais pas cet âge. Je n'avais même pas 30 ans. Et puis ça n'a rien à mutuka, né na zabo, ça n'a rien à mutuka. Non, palon. Non so mutuka ba né aussi là. Aba to ma octobre non so mutuka. Mususu totika on est na vana côté na vana ba bien mbuteli ndeni zala. Osundoli na mutuka. Oya na. Okoma na moto. Non moi c'est important pena yango pena ya solo pena na omona ngote. Mutuka c'est quoi? Pas mutuka kuta crédit ça na ngo belé ba bondela na mutuka crédit. Aux yeux PC avance 2 mois plus 3 mois plus tard OK raison on a Dubaï et comme et on a belé ba ça c'est belé ça ya bongo mutuka c'est quel
ah ndimo bato bamonaka mutuka lokwa sebo bato kutu basomba mwana ya Willy Bakongo asobi mutuka moko boye soki nini mwana ya baaméricain wana eya 170 000 aoloba ata kangi mbanga biso mutuka soki ya 3 000 $. Nous oyebisa biso 3 000 $, c'est quoi? Mimi Kabongo balancer défi à téléma tout droit. Et puis, il y a des gens qui ont dit que Mimi Kabongo le non, parle-moi d'abord, papa. Il m'a tout que non, Mimi Kabongo téléma tout droit, c'est-à-dire quoi? Parce que moi, je connais Mimi Kabongo téléma. Il y a la technique. Quand une personne quitte le débat essentiel pour venir dans la physique, il y a c'est que quelque part, il y a des gens qui se sentir lésés dans la physique. Moi, je n'ai jamais été complexé par rapport à mon physique. Ouais. Mimi Kabongo n'a pas été complexé dans la physique. Et puis, c'est une femme très propre. Et une femme très propre comme tu n'as pas l'idée. Et je ne vois pas le mal, il y a eu à télémature. Soyez là, mon a été. À l'oukaninga, mon est pas tel et tout droit. À lire ma femme, ils sont kende. Pour le lobby, n'a biso pe que de l'autre côté, à la soute, babengana. Maintenant, qui est derrière elle? Non, babengana, tu vas changer de stratégie. On veut vous faire croire que ce n'est pas ça. Que les abonnés pour attribuer ma campagne pas naïe. Au moins, ils ont des dégâts mingi. On a souvent ça n'était n'importe que non. To bombi, to couvrir pour que ça la raté bon index rangai tant il y a 0 salaka. Et comme le cas son propre comme jamais et les caté. Et puis ce qui a été babébani, OK, on a formé que babébani. Na ndenge bo bébani liwana. Mutu apese ki bango accès pour ba possibilité ko fingara ba artiste za nani. Ezaki yo. Mais bango balalisa babi action et outara et pas aigle babi maman si la ndemuto atikara batu na eba finga. Vous sentez vraiment lorsque cette femme là parle, cette fille parle de si la bisalou azo dégager na un moko boye na kombo si là toye baraté et ça la vraiment nini. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Ça Talo, tu nous déranges. Nous sommes en pleine émission. Nous sommes censés continuer l'analyse même après. Pour ma là qui en attendant de demander causer non, nos caméras. En tout cas, un grand merci. D'accord, merci à tantôt. Voilà, toi aussi c'est mon tobanda qui pour nos wa dinga côté à famille à maman Enis Manyanga. Pas qui pena na ino no moi manaka tozali kosala tozongeli sikoyo mpona koluka mpenza toshike na biso parce que tokoki kotika bato mpenza na qu'est-ce que c'est bongo te mare nazongeli affaire Mimi Kabongo. Ok. Mituna eza yo bareponse eza yanga mpona minute oyo makambo ezosalama ndeko na biso alobi ye soko alobi moko eswaka mpenza Mimi Kabongo akomi agité et aussi acondamné place droit de réponse ake kosalama na bagade epa ndeko na biso Jérémy Chabani non tu as réglé la règle de jeu ah nani pour régler la règle de jeu après ça va régler on va le on répondre place ngana lingi n'est-ce pas que ba Mimi Kabongo musala basala ka a ça ba déontologie pour la ki sabati Israël batu bana libungi na bana malamu ya éducateur de masse azo éduquer masse na kati ya musala na c'est ce que Mimi Kabongo est en train de faire. Il y a compte à rendre, na kati ya scène et puis na scène il y a rendre je déplore et ça la marque avec pas et ça la marque partout ça va partout ça va pas de bango bizali oya mabe babeta masolo na makati ba film ya bato e moko boye salama et dans ni compte rendre songa na yo to sa film ya mutu moko boye a trompa ki mo asi na ye mwana na bango akufi likola tromperie et ali sola bato règlement de compte signé ça soko se retrouver wana c'est que soki bataki kombo na on sait que veut dire makambo salaka yango nde babetela pena c'était bozala na respect balobela nde manque de respect na manque de sagesse parce que une journaliste chronique esalamaka bongo te toi tu n'es pas venu éduquer les gens chronique esalama ndenge basalaka chronique soki ateyebi définition te analyse ya point de vue na ye kopesa bon nzela nano point de vue na yo ndenge olingi opesela yango po bando ofingela yango bato abi aza place moko tafingaki Mimi Kabongo constant na ye asalaki nde yango epesi Mimi Kabongo abi Mimi Kabongo ti ameli mpe maana nyonso mpona répondre kaka constant ya moke oyo asalaki wana yasali constant moke yaki moke sikoyo eswaka mpo ya nini eza question koswa te eza ke yo olobaki batika mpe Mimi Kabongo asala mpe analyse asala mpe analyse bino boza baanalyse na minute ola mpe Mimi Kabongo mpe anini oyo asali analyse nayebi komona te nayebi yango te.
Eh bien, on est d'accord avec moi. Tout ça, c'est importance. Il faut y quand on n'a pas un nom, quand on n'a pas assez d'arguments pour nous convaincre. Parce que quand on est intelligent, on convainc par des vrais arguments. On ne vient pas chrétien les gens ou quoi que ce soit. On a l'analyse, et on sait que nous chrétien aussi. Nakoloba yango proprement et bien. Tant que vous loba na mutu, oza mukala, ezo finga. Soit tu mo mambolo ba weba, ngo to rasa kwiti o mela lelo. Tant que vous vivez si mutu, comme mukala, ndenge mimo comme mukala, si ezo finga. C'est un manque de respect. Ça ce n'est plus une analyse. Parce que quand yo tant que loba, ah c'est bien que ya fingi yete, tant que yo bisa mutu que yo za mukala si là. Ça veut dire quoi? Au fingi yete, au fingi à 100 manières, à 100 personnalités. Akoma mukalasi la za mukalasi la so ki azomi pesa mingi kuna il faut comprendre kuna makambo bazo salela ye na lolenge esengeli après tant koya tant bazong se lezo yo lelo yo lobake non yende muta s'agiter parce que mimika bonga s'agiter c'est mimika bonga zi même pas 5 minutes pour la lobela dikamuna même pas 3 minutes 1 minute seulement tant nenge commission agitation ça l'émission à combien d'heures plus d'1 heure bokati bokei bozongi afingi sisi kofinga alembi te mimika bongo afingi na te na afingi te ayebisi ye kaka te oya na déontologie te mais oui eza $100 est-ce que akosi mimika bongo avanda mpe kuna te ayebi yango ibuto ye koconfirme lisusu ezalaka $100 pas plus alors yo ofingaki mutu afingaki ntango azolobaka nafingaki te asaki analyse te ntango ofingi mutu amukala eya kofinga ye mutu wana na respect na ye na personnalité ne fo ya kozongisela ye ntango aomanke pati melanga pati malinga asalaka nini pati melanga nde mutu asalaka analyse ye sikoyo ye kofinga ye ya clair ye aza clair yango mpena jael show natunaka jael show ta bakomi na poto batutanisi mwana mwasi na pembeni ya jael show basala photo basala video ye jael show na mama nana boduka non mais jael show mais ce que tu fais aux autres là c'est pas normal tout le monde a écouté tozoyoka voix mais toluke na kati ya image aomonana te toza sérieux ko moko après mutu abongo afingi mimika bongo flou te lobaka mpo mokili okoka ndenge ekoma otambola bato bakomana bango kopesa importance moko boye mpona ndenge mpena solo ya kofinga mimika bongo flou te oyo aya vrai molili image ya mabe nini zela toza mpena sérieux bolakisanga video moko mimika bongo atikala ko chrétien na ye na famille na bango mobimba to mutu moko eza wapi ezalaka te mimika bongo avandi na ye paisement calmement epa na ye yo ye obandi koloba na ye kaka mukala c'est l'insulté après réagir te pourquoi il va pas réagir bo yo oza nani po ya réagir te toi tu es qui par rapport à elle tu as à lui dicter quoi yebisanga kodicter nini po ye aloba te parce que toi tu as parlé tu es qui d'abord pour qu'elle ne parle pas de yo fingi nga mukala po yo mimona ko danger nga aloba te po yo so dina na nini pointe na yo salaki voilà c'est quel petit ça d'ailleurs vous makambo là désormais to lobeli encore to souci on a pas c'est n'importe quoi c'est de la saleté ça vraiment c'est de la saleté non mot de la fin nango ezaka ke babaku bobongama na ye obongama na ye donc veni na ye mosala nyonso mpena ezongi nzambe asaka nde toyokanaki masasi kalikile toyeli yango mpena donc normalement donc bambolombolo nyonso oyo ya salite ya bien te ya so ndenge nini so ndenge nini donc bozonga nde na analyse botika mafinga venez avec les arguments vous avez dit que vous avez une tête on a besoin de vos cerveaux on n'a pas besoin de vos génies non et puis notre salle sur examen aux UT donc notre salle sur examen peut-être comprendre notre chose dans de tout ça zuma donc voilà ça mingi mingi total la film focus na film na biso en tout cas que Dieu vous bénisse au revoir.